Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Kembo est vraiment balandi à www.diasporadc.com. Merci pour vous aller dire belé à Rolanda moi mais c'est toujours Rolanda Jeanette Mwaka un mon homme qui est au bolingara vraiment mingi balandi nanga nyonso na budget qui vous allez belé ta mon homme qui a simba micro il y a les lots et vous me a participé mawa auto qui les lots qui de konabiso Coxon un Koko Kalala akufi mingi baby Koko Kalala zaki artiste et comédien on est évolué dans groupe il y a Sinark groupe à président Caleb Tukebana mais les lots akufi azal susuna bisoté en tout cas na combo vraiment il y a groupe Oyo il y a Diaspora RDC sites Oyo te présenter vraiment ba sincère condoléances na biso na groupe Sinark na bactère nyonso au ba travailler vraiment na groupe Sinark ba sincère condoléances na biso il y a les lots vraiment ils a pas simpé mawa po bana kinebika kinetonda rumeur ba lobi que ce Coxon akufi eza pona soutenir toujours ça tout à quoi que ça va soutenir yete batuvons balobi ebele otozo yo kalanzela na ba otozo bani na bango parce que balobi mingi nga nazo mona keza ya soloté parce que quand on tchaka micro na mutunyo so lingaka aloba n'importe quoi mais lelo vraiment na boy ko tchaba ba micro parce que nga mo zaki sur terrain to kende ko tika enveloppe wana groupe mobimba o NTPC to kende ki kuna nga mo Jeanette mo kanazala ki enveloppe mo ba pesi na maboko ya Coxon nga mo ko nazala ki vraiment wana un muto commenter ngo azate mu ko bakisa parce que ça quitté parce que na makamba net o Jeanette mo kazala ka yemoko na moni grand tia na ngani ket lelo pe azala ki wana wa travailler à l'antenne a na moni grand tia Chantal ya travailler à la TVS1 na nga moko la cadette de la presse congolaise pe nazala ki wana na mona ki mutu te donc bote recontredire makambuke basala ki le côté tadi ngala pa na dete na ngadi timba na kolinga mingi na lobate na kolinga ba image de ba mingi comme ça na kozonga na nsima pour na rappeler bino déjà que qui ne me sent toujours koloba qui ne tona na rumeur hein nga nazaki wana sur place tokene kotika enveloppe wana o bat ba contribuer ki ba groupe belé vraiment ba contribuer ki na bureau vraiment NTPC ba pesa ki pe ya bango contribution ezakande monza mais vraiment linga kike Coxon akufa ndenge sala mimi mokisela mokalo na ye parce que on a nzela biso nyonso hein tadinga la papa ko kufa mutu nyonso ko kufa pourquoi pas Matu donne depuis soit dit pas ko kufa biso toza vraiment batu tadinga la papa bosu ngana tota na ba image wana balanda nga sur internet bata na image wana Yo, d'abord mboka.
Nzambe Nzambe oyo abikisaka Mungu azopesa kisi mais Nzambe nde moto abikisaka. Si on peut prier au nom de l'association à vie, surtout dans le nom de Jésus. Olimbo na yo Nzambe na makasi za biso te kasi opesaka nyonso ya malamu Nzambe liboke lisanga toye kosenga biko mboka na yo yawe na kombo Yesu. Yo Yesu koya na yo na se obikisaki bamaraye baparalytique bayebaki na kota bakufi basekwaki. O Seigneur toyebi ete olobaki ntango mayele na bino bato esuki nde esika sagesse na yo Nzambe ebandaka. Otiki mombo na yo komisama katikati ete wana ekorekupere ye Nzambe Seigneur nde azangi lisusu te na kozongisa lokomoacha tase. Combo ya comité, je crois que la Sangonding Yaka, c'est l'essentiel que à un certain moment, nouvelle essuie, comme on dit, vitesse de croisière, tout le monde suit l'information. C'est pourquoi aux hommes on a déjà que le comité, le lot malgré, ça là on s'est dit qu'il fallait que coma dans la langue aux Aliawa. Et comme nous venons de prier, nous avons foi que le Seigneur a écouté Frère Nabiso et que vous allez vous rétablir pour pouvoir retrouver encore le monde du théâtre, le monde du cinéma. Donc c'est ça l'objet de notre visite ici. Et ce n'est pas une occasion, il y a aussi la publicité, la propagande, la ligne, tout ça. Mais c'est vraiment le comité, ce sont les artistes et comédiens qui, en ce moment, parce qu'on continue à la sensibiliser et qu'à travers Bissot, tout le monde a dit que les loyaux, il fallait déjà Oya, avec ce déclenchement, ne vous sentez pas seul, nous sommes avec vous de cœur. Jusque-là, ça va un peu, il y a quand même une amélioration. Donc si on est venu ici, par rapport, il y a un témoignage, il y a les cas qui ont la même maladie. Mais voilà, déjà, tout le bas qui ont la télévision, et tout le monde a bateau, à travers le médecin, on a soin, les comédiens. Et à un moment donné, on se retrouve ici. Et depuis qu'on est là, quand même, il y a une nette amélioration. À comme il y a bon, voilà, il y a maintenant, nous autres, c'est le pouvoir de Malembe. Donc, au nom de Coco Kalala et sa famille, en tout cas, on dit merci à NTPC, dans le comité NTPC Boutala Ndeko. On est là, merci pour tout. Nous avons Bambolabino. Et bientôt, je crois que Coco sera de retour dans la scène. Et puis, à cause de la ambiance, de temps en temps, dans
C'est le geste qui compte, c'est pas le nom. Madame, C'est pas le montant, c'est le geste. Bon, c'est pas grave. Caméra, hein, s'il vous plaît. Aboli caméra. D'accord. Madame, Ouais. Donc ça. Si dans le que cette main, si nous moi pas taouyo, et zongela, musala ngo zongela aussi ba papier, et zongela pour le bas, musala normalement comme nous avons toujours été. C'est pas un lit pour s'établir éternellement. Ils tapent le corps, ils ont bongo. Qui après on se ressaisit. Voilà, on est présent à l'objet, on est ensemble. Ne te sens pas seul, ne te sens pas abandonné tout de long. Courage et bonne guérison. Moi, tout, mais là, ils ont été pour l'étouffement. Bonne étouffement dans le bande. Ça là, c'est positif. Et puis, courage, hein. Madame. Il va bien. Moi, je tombe. balandi na ngai ya www.diasporadc.com bobo njeke touti na kati esika ndeko na biso Koko Kalala azali na mbeto ya hôpital mais président Caleb akobata musude maloba par rapport ya makambo ocho likakuno na kati président. Oui, la santé s'améliore quand même. Nous avons ça muke akomi kolia muke baki si tomela kamenza mede mutape salobiko et puis tozana elika que bientôt à se rétablir. Donc ceux qui tozana OSK ezali tolanda ki ba témoignage ya bateau bazwa ki ba traitement ou ya maladie wana. Donc le médecin il est un peu na moi spécialité naie aza médecin ya MSF Médecins Sans Frontières. Alors ce qui fait que aza moi spécialité naie. Alors bateau yo ba bikela ki na nzela ya place oyo nde ba pesa ki biso adresse toyeti awa. Alors banda pe aza awa quand même une nette amélioration par rapport ndenge toyaki maladie ya kanoki mais ko kendeke na malembe et tozana eli qui a été bientôt à cause la bien et souci na biso que ça vraiment si Dieu le veut akende après ici akende kozata ba soin libana mboka yango na tozo bundana to luka ba moyen pour les faire déplacer akende ko continuer ba traitement ya malonga lisusu na poto ou bien na mboka mosusu. Mais en attendant, comme il y a un médecin traitant qui traite bien quoi hépatite C, ou totalement la mort hôpital minene, zalaika ko no bazo pia na banka yiba vitamine balobi net moi trop tard net kaka. Alors mais toi comme on a que de comment quoi moi si maman moka bengi biso habité nga pe na tambola na hôpital minene wana c'était toujours la même réponse. Mais l'accès à place mon akendaki docteur on a traité nga pe na zuilo biko na moni pe maman on a commandé pe monene na koma bien na yango l'accès biso esiko yo toye ndazo zo traitement si Dieu le veut que nzamba sungi biso on peut ko lukato déplacer yango tozo lukaso nzamba sungi on va les déplacer quand même pour que libanda. OK, par rapport à SOS Bolansaki ils appellent na bateau ba soutenir bino à part association na bino. Oui, en tout cas muke tozo zangate bande kona biso bazo zangate quand même ko soutenir biso muke ça nous permet parce que les traitements qui coûtent extrêmement cher. Donc par jour par jour vous dépensez $500 il y a baki sikaka. Ben ça vaut le coup. Na ko profiter ko senga merci na NTPC ou les associations ya ba artistes et comédiens. En tout cas merci na président Masumo de Brende, merci na président Galoufar, merci na président Lombe, na Bodo Rock Bodo président na bande ko nyonso ba soutenir ndeko na bango, ba itiki ba occupation na bango, ba yetiawa pour na soutenir acteur na bango. On dit merci. On continue, on a la foi parce que Kokson a okufate si torobaki yango déjà sourire c'est zonga qui parce qu'a okufana été et boyer bozo filmer c'est bien bon pour les appeler témoignage parce que déjà à travers les prières il y a déjà la guérison est déjà assurée. En tout cas merci na NTPC et là ici bon moko et là ici unité autour na monde ya théâtre tala boni de on a besoin ça y a un problème tala combien association a besoin zalaki mobiliser pour na ko lande on a besoin ti azalaki libéré
lelo pe tozwi sous problème ndeko azobela tala boni association na biso eza mobiliser lisusu pona ko soutenir ndeko. En tout cas on peut que dire merci à NTPC ensemble to kene musika to sala minene. OK, merci président. Merci beaucoup. Na équipe no mobimba pona ko soutenir wazali artistes et comédiens groupe Sinarc mais bo sala ke le konka ka soki likambo vraiment esali pourquoi bo sala ke le kongo soki kaka le komorote esalami. Non, d'abord le fait que Rosala Nandenge Tolandi na sens na yeo, c'est déjà beaucoup pour l'association mingi koka kosala ngote na sens yo lobby. Mais sens yo lobby eza sens na bisote parce que biso ezala likambo ya esengo ezala ya mawa ezala soki nini tozalaka toujours mobilisé pour tolandela yango. Donc tout sito meseni déjà kosala pona lisanga. Donc esengo na biso nde yango. Ozomona que tozali na vice-président, tozali na secrétaire général, mais totiki makambo nyonso sala pour que toya kotala ndeko na biso. C'est déjà beaucoup. Oyo ezali que masanga mususu ya ba artiste bako kosala te. Donc tozosala muke makambo mususu tosalaka pona ba artiste comédien individuellement. Toyebisa yango na batute bango moko peut-être que bazanga kakoloba yango mais je crois qu'il faudrait que baba na koloba yango pour que bayeba que non association d'artistes comédiens en tout cas baza makasi na organisation na kolandela makambo ya baninga na bango. OK, merci président. Vice-président Paul Bamali Loba. Mais na bandi eloko président Tukoloba wa na kobakisa kaka que to saela pe mukanda nzambe. Moi, Jésus alobaki nazalaki na prison, boye kotala ngai te, nazalaki malade, boya kite, mbala nyonso bosalaki yango na mutu mususu boye baki bosalaki yango na ngai. Nde deuxième démarche na biso yango wana. Mais à travers micro na bino na profiter na ba troupe au poto lansaki appel. Il y a contribution ya chaque troupe. Ba oyo nanu ba komi na siège ya bureau ya Simba te pas liste jusqu'à présent ezali. Montant yebani inutile to ba on a télévision baleka kuna parce que ezali sora que koki x montant to ekotika et koki x montant parce que awa e senga mbongo. Donc yo moko o président ya groupe oyebi ke nanu kombono koti na liste te s'il vous plaît les cas otika cote par na opo et pas inde kwazali ezo senga comprimé ezo senga seringue ezo senga eloko moko xy. Donc dernier appel Nazaki Nango na maloba robakisana au président lobby. OK, merci. Le secrétaire général. OK, secrétaire général to yepa na yo puis moi liloba kaka par rapport à acte où tu ko sala makuna na kati. Non, l'essentiel président et vice-président Balobi, il y a Obakisezate. To sameka nzambe aza El Rafa a touché ndeko biso azonga na musala na biso. Merci. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.